Donc, quartier 6 et déjà Tialamakou. Ah, école à Tialamakou. Comme ça, tu as une école à Tialamakou. PV à Longo, en tout cas, quartier 6. Ouais, bah, ressortir tout à quartier 6. En tout cas, tu es au Talabino, tu es vraiment au Talabino, mais tu es au Moukié. Tu es au Moukié et vous comprenez que le quartier 6, il est parmi les quartiers. Il a parmi les quartiers OOP et Simba Ginjili et Armée d'Issali. Armée d'Issali à l'époque. Tu as l'église, tu es là, Armée d'Issali, bonjour papa. Et donc voilà, donc quartier 6. Et nous va ressortir ça peut belé. Et belé. Bana 6. Et nabi que ba fait na biso abeta na tout puissant OK jazz. Vient na biso dara drummer. Jos pas Jos moi Njili. Pas Jos moi Njili pas bimana 6 et donc ils a vraiment commis moro toyer lango après. Donc tu peux ça n'aura moins tsunga muke même pas dans commentaire. C'est bon c'est plutôt bande la tour à quartier 6 complet. Boté la sur ba commentaire qui bolingi quartier 6. C'est bon lingi to ya na quartier 6 boté la sur ba commentaire to ya quartier 6. Donc to zo kaka moi mukie mais c'est bon c'est peli nango boté na ba commentaire comme ça to ya peut-être spécial quartier 6. To la Sabino va venir Sonabata va venir Nsanga. To la Sabino va venir Nsele. To la Sabino va venir Matadi. To la Sabino va venir Madimba. Donc va venir za moi mingi awana nini otuba lukaboye. Donc c'est bon vraiment la poste de la Sabino quartier 6 complet. Beaucoup de mélations dans les commentaires. Et Wenza 6. Wenza est beaucoup libiso à l'époque. Donc, et beaucoup libiso. Tout beaucoup mis vraiment. On a Njili. Déjà, par exemple, Wenza est beaucoup libiso. Wenza 6. On s'est retrouvé les sous-soirs. On s'est retrouvé les sous-soirs. Il y a Wenza 6. À l'époque, tous les ingénieurs, tous les Wenza 6. Donc, Wenza moi et Boroli Bisso Wenzo, Wenza 6. Mais c'est bon, on a posé la zone, on a posé la zone dans les commentaires. On a posé la zone dans les commentaires, que tu as posé tous les Wenza 6, mobimba vraiment. On a posé la zone dans les commentaires, ils ont vraiment quand même malade ou mingi vraiment. Ils ont vraiment malade ou mingi sur les commentaires. Et bon, après, on a fait quartier 6. Togoya, Togosa la quartier 6. Et Tozo Zwakara, moi, Ndambu. Pour nous faire ça, biso. Bonis, quoi. Donc voilà, vlog dans quartier 6. Quartier 6, là, parmi les Wenzami Nene, na commune Njili. Quartier 6. Et là, vraiment, parmi les communes, parmi les Wenzami Nene, na commune Njili. Maman na biso baboko libiso awa batapote belé bateka awa avant bimamba mboka bateka na Wenza 6. Donc joli cœur kamo boni kimi ali naza na vlog à quartier 6 Wenza 6 to la na batu Wenza 6 bani na sepeli po voilà joli cœur kamo na pesi bambote parce yo wana leki na biso. Donc on continue toujours na vlog na biso il y a quartier 6 Wenza 6 na biso Wenzo ekenda sango bo mona ndenge toujours ezokenda ezara toujours na beauté nango ou pas boko mela biso na commentaire bato ba bi Wenza 6 malamu est-ce que ezara na beauté nango est-ce que ezokendara bien ngabi ke bato belé bo se retrouver amoni Wenza 6 Wenzo ba teka pe awa comment la biso la commentaire que nga pe na teka na Wenza 6 comment la biso na commentaire que yo banda sa cop na Wenza 6 comment la ngo biso na commentaire et ça biso bien ma casse
Oh, Netingana s'est retrouvé. Il y a le chimie classe, ingénieur. Il y a le chimie classe. Banote ka bakuanga moyo okata kata bwe. Moi to yeto sombiango. To somina bapuna ba misi. To anolia. To anoya olia wenza 6 makasi na ba mesa o. Ah wenza 6 wenza 6 na biso donc. Oh là. En tout cas vlog na biso. C'est bon na posta to sala quartier 6 complet. Botela soka na ba commentaire. Botela soka na ba commentaire bo mona. Toya tozwango vraiment mobimba et tokena pesa ya na ngajide te mbote belé. Na pesa ya jidit na biso mbote. Ya jidit aza boye. Na ye pesa na ya jidit. Na peut-être ouais. Maison na bunga. Wenza 6. Komela biso na commentaire. So lingi to ça la vlog complet wenza ya quartier 6. Eh na bungi nanga et pas jidit. Eh na bungi. Na bungi et pas jidit. C'est vena zunga boy. Est-ce qu'il y a bien yete? Voilà. Maman, bonjour. Hein? Naoluka maison à Judith. Liboso, hein? Voilà. Ya nanga Judith bo moi Judith bo moi. Ya do dustolango. Donc ça ça makaya bwana. C'est do dustolango una. Voilà. Voilà, tout tamboula. Bon ça la rappelle ça longo. Ah njili. Wenza 6. Na yo tala ya nanga Judith. Ya nanga Judith bo moi. Ya nanga makabu combien? Marabu combien ya nanga yi? Donc voilà, na maison ya nanga Judith, donc ba tout bwana so makabu partout. Wana posa plikaya, wana posa nini. Dans la Wenza 6 nil par ailleurs. Eza okimika mbangu na maison Peniel. La maison Peniel chez JDT awa makaya boa bien osomba ngo pena na prix ya gros. Na prix de gros, na maison Peniel chez JDT osomba no makaya buno kitoko donc toi toujours Wenza 6 yango ba tout bosenga Wenza 6. Ba tout bosenga Wenza 6 yango yo. Tozo la Sabine Wenza 6 bozo mona ndenge nini ba bazo évoluer ba oteka na bango. Mais ils ont bonus. C'est bon à poste de ça pena ingénieur. C'est bon à poste Wenza, on a poste quartier 6 mobimba. On a pas comme la biso na nini. Ba comme na commentaire on a toya. Dapona oyo ils ont bonus to linga to pesa bango to na bango Wenza 6 et puis na ba tout on a poste boso makaya na gros. Maison za moko, maison Peniel chez JDT au son makaya na gros. Na maison ya JDT ana Wenza 6 ya. Okeno musika te nil par ailleurs. La maison Peniel chez JDT, ya so makaya na gros, ya so baba huile, ya so baba spaghetti, ya so baba nyonso luka. Ozon la rata maison a. On continue toujours vlog na biso et babi Wenza 6 na bino yango yo Wenza 6 e bokoli. Et bokola. Et puis on continue toujours ko bokola. Donc, biso nyonso to leka na ba Wenza 6 ya. To leka na ba Wenza 6 ya wa to teka pe na Wenza 6 ya ngape. Donc, bo mona vlog na biso yango yo Wenza 6 toujours. Wenza 6 toujours. Ah, Wenza 6 na biso Wenza 6 na biso. À l'époque, on a Wenza 6. Wenza 6 na biso. Ah. Babi Wenza 6 c'est ça la makambo. Voilà donc Wenza 6. Wenza 6 yango yo commenter, partager, s'abonner. En tout cas, Tindela Muninga.
télévision eza radio te atala soko teka na wenza 6 comment ça commentaire globa ngana teka na wenza 6 c'est pour fanda na pe na quartier 6 commenter c'est la biso venu oyo fanda pe et ça la peka kitoko et ça vraiment kitoko makasi donc wenza 6 we bokoli biso kolisi biso zala awa bikela awa tokota na ba pavillon. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kosala na bazele nyonso kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe ba vie akuta. Voilà, to continuer vlog na biso bomona mamande ba osa ba pundu na bango ba mama ba osa ba pundu na bango ba teka ba ndunda na bango quartier 6 na biso yango quartier 6 à l'époque. Voilà, toto la no quartier 6 Tobi ma tozongela ndene ingénieur. Boye. C'est bon ouais. Voilà. En tout cas tout ce boza d'accord on a biso beaucoup na ba commentaire. Ce bwana pesa tozongela quartier 6 mobimba bo zongela biso na ba commentaire beaucoup torosala oyoyo o bino bozo o bino bo senga o bino bo loba ya on tosala. Donc voilà et les lots qui na vlog na biso 26 de l'axibino et to sengi na batu tout bana nyonso to 6 ba ressortir dans la quartier 6 beaucoup na ba commentaire ba o tout bana posta to zonga lisu na quartier 6 beaucoup en tout cas batu tout bana posta to zongela njili mobimba beaucoup na ba commentaire to la sabino njili nande ba o batika pe njili kala to la sabino et merci beaucoup na ba abonné nyonso il y a 3 exa Prod Télévision pour qu'on ait toujours s'abonner, partager, aimer, liker et ça là vraiment bien. Quant à moi, n'a pas mbote belé qui n'a pas Albert Mambou depuis Paris, n'a pas mbote na Paul mon papa social, n'a pas mbote na boss problème Mutombo impact toujours bar mort tout ça na mboko pour na romela pour na roulala pour na roulia et manager Obama n'a pas mbote continuer toujours ça musala pe na boss et ça kitoko clave maleba na pesi bambote et bana njili na pesi bino bambote belé soda na bino yeyo PDG emami la palace bambote yangwana
et bino nyonso tu na linga bino o toi na pesa numéro contact bo contacter ka numéro wana et ko sala biso bien ngana bino to monani na mikoleko ya bye.